Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ah, Chilolo, 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 Chilolo. Et là, comment 4000 francs congolais, tu sais qu'il y a un pouvoir. Tu sais qu'il y a qui pour nous combattre Nzala, oh, ils ont Kabila. Alors, le peuple d'abord, on attend Kabila a un pouvoir. Et là, quand Kabila a ça, la qui sociale, on a passé dans la Kabila sociale. Mais hier, comme il a dégradé en monnaie. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. God have mercy upon us. Je vous présente la RDC. Bokeleng. Qu'est-ce que oh, ils ont un centre-ville. Palais du peuple. La bassin est quoi là-bas? RDC. Ça c'est la RDC, le République démocratique du Congo. Place la maison la kosala ba vidéo nanga. Botala pepe batunde batelemi botala batunde batelemi bakini mbula. Botala oh esala ba ezo matamata wana pont esika na sala ka vidéo botala mai botala niveau ya mai. Peuple vanda boye. Peuple a souffri boye na kata mboka na ye moko peuple a souffri boye. Nzambe na likola zo mona nyonso kongola zo souffri kongola mona na kata mboka na ye. Merci na bino. Loka botala biso te merci na bino. To kufa yo te nzambe na likola zo mona nyonso. Poza ba ka biso ba mondele te pourquoi? Botala biso te. Pona nini? Botala kala. Oh ba moto kala.
Lokelaki mpona koyiba mbongo mboka mbangu otala mboka boyibaka mbongo ndenge asali wana banzela nyonso mabe. Donc botala kaka bato balanda biso bomona donc nayebi ke boza ebele message kala te ezosila kisasa bomoni kuna mutuka edindi bomona kuna nyonso bamituka nyonso edindi kuna donc bomona nayebi ke bama ebele belinga mungulesa telemi donc nasali makasi naye na ngambu ya palais du peuple président donc bomona mai palais du peuple oyo pena pati akotaka yango wana palais du peuple yango wana teate bauta mobisa yango oyo edilisina pangami yango oyo emwana nakuti te teate kuti emwana nasu te donc tomatata 400 personnes bopartage bomoni mbula ekati nango banakala mema yekitaka te adekuna 10 millions 5 millions papa 10 millions ya mboka. Obeli. ndeko na ngai bozala mboka te mvula ebeti na Kinshasa oyoki mvula ebeti na Kinshasa otali tala na Batoyo, chaque année, même situation. Chaque année, même situation. Solution exacte. C'est quoi? Va changer la constitution pour vendre combien de temps? Papa, tika pouvoir. Soko koki ko salate. Zongi c'est la biso mboka. Ndenge zalaki na 2018. Zongi sa mboka. Pour le lenge yo, ba projet na yo ya mboka ndenge ye nango. Non, non, non. Mboke Tcholi. Mboke Koufi. Ciao. Oh, dai, che buona andata.
Bozui bokonzi po bobongisa mais bopé sa solution bopé sa réponse na déshydrater la population donc balkoka place moko ezaka ba projet nous allons voir nous avons pris des mesures nous avons bokoma ba couturier Tony nous avons pris des mesures mais ata couturier azu ba mesures so kazo tongate donc ça elamba toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? God have mercy upon us. lisusu mboka ezokotisa baminere mboka mobimba bakonzi batongaka baetage chaque jour oyo nyonso kaka kabila banzela ezotongama te kabila kaka moto azoboya kotonga banzela oyo baetage ezotongama chaque jour na mboka nzela oyo ya kalembelembe awa avant bokasa oyo naza mona lingwala nazolobelaka lingwala nalobeli mpe bana komi na Kinshasa oyo nyonso ezokaka kabila soki bozokokamaka moto ebo démissionner. biso bakongole partout toza tozalaka basenzi batongeli biso nzela kitoko basali biso péage mais tozi makasa kwanga tokomisi nzela poubelle vraiment kibosenzi partout ata Kinshasa oke partout melima yo obwaki bosenzi kaka bosenzi pena to apena babena bato moko boye pena donc Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal. Kabila va réagir. Quand il y a Katumbi, va réagir. Quand il y a Fayulu, va réagir. L'IPESA la combi. Nzeleza. Avion Yewan. Donc, tous ont discuté, mais rien ne change. Loi à la voisie. Rien ne se fait, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaga, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On les a français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi. Et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? On a fini. Bonsoir. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer la récité. Jésus! Attends, ça.
Le monde part en couille. Guy, do it. Do it. You do it. Don't worry. Don't worry. Aha. Don't worry. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal. Ah, Chilolo, 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 God have mercy upon us. nabaki soki mboka ebongi ozala moto ala moka ozala moto ya idps ozala moto ape perde ozala moto nani biso nyonso tozala na esengo ozala unc parti nyonso oyali eyala moto atalaka politike te biso nyonso tozala na esengo po nde tomaka na ntongo tosombaka lipa na boulangerie ya bato ala moka eza te boulangerie ya idps eza te ministre po azopose baacte lelo motamba auti na opposition aza ministre ya justice auti kozala évacue na butu ya lelo urgemment abimi motamba abimi nazo confirmer information sur ces ngai so otuni ngai sur ces ngai ministre ya justice ba évacuer akei mpona basoin à l'étranger gouvernement congolais moto azwi charge mpona ye akei à l'étranger nayebi mpe mboka me tokoloba mboka te akei mpona basoin na ye nzambe abatela ye nyonso eleka malamu motamba azongela biso baacte azopose na justice soki basali bareforme makambo nyonso esimbi ekozala mpona ye te ezali mpona république bato mpe bakoya nsima bapérennize bareforme biloko nyonso bavote eza na avantage ya mboka etikala toboyi kozongaka na éternel recommencement bino mpe bato bozosala baprojet bosala yango mpona baintere na bino égoïste te me bosala yango mpona intere ya mpepo mabulu oyo nalakisi bino oyo tozoloba na bandeko awo eza na bamabulu mosusu tokofetele yango baaniversaire libulu oyo nazokana nalingi nasomba mpena mwa bachampagne tokende lokwa na libulu eza liboso ya prison centrale na makala eza bamabulu moko badate anniversaire ezali po ese eulei tokokofetela yango anniversaire ya libulu toyembeli joyeux anniversaire po azalaki mokeme akoli eza bamabulu tokokofete joyeux anniversaire je peux inviter quelques congolais baassister na anniversaire ya libulu oyo eza kote ya wenza selembao oyo kote ya prison centrale tokokoyembele joyeux anniversaire libulu ya bongolo mikolo ese epusani eza na bamabulu mosusu soki na voyage na ke libanda ntango nazongaka nayebi ke nakokuta soki kuna nakuti ete nazokamba mpo nayebi ke nakokuta ye bamabulu eza kota salongo bamabulu eza na limite ya bamabulu ya baréférence oyo nayebi na baaniversaire na bango tokokofete baaniversaire eske congolais moko akofete anniversaire ya libulu moko kote na bango mpo mabulu wana ekoli koleka na bana babotami bakuti libulu bazokola mpe mwana aza na 5 libulu eza na 5 leta mpe ayebi yango asaka eloko te makambo ezali mpasi bandeko na ngai tokosuka wapi na mboko makambo oyo tolobela makambo ya mike oyo eza nango baengagement kabila atongaka aéroport namona bakumisaka aéroport passerelle oyo toza soki obimi na mboka ya bapaya ntango ozobino konyata mabele te ebimisi yo mbala moko na sala esika yo ozobino
Nake na Brazzaville de passage kaka na Brazzaville. Ezali. $500,000 selon l'information à possession. $500,000 passerelle. Donc na mboko tozaki $500,000 pour totia passerelle na aéroport. Aéroport yanchi. Chariot ezali te. Machine oyo esengeli tambusa bagage eza kotambusa te. Climatiseur bosana. Mais eza aéroport na nchi. Tofutaka go pass to lembi. Tshisekedi ayaki alobaki go pass wana ekolongwa ti lelo elongwela te. Nani achaka biso kodi ya go pass to ebite elongwaka te pona nini to ebite. Quelle est la vérité autour de cette histoire? Rien. Mais Brazzaville ya pamba ya. Na telemi na Brazzaville na kotala na bana tala passerelle oya Brazza $500,000 moko baza nango 4 ou 5 soko tiango wana eza nango 2,5 millions mongo aposha likolo ya ba politicien mais sobi passerelle sobi bokomi place wana baye na eloko wana epusani moto akoti na kati bato bazokite moni bandeko ne bazoya bango wana baye ba passager pe babimi place wana baye kozwa ba ta ba passager ne bazobi ba passager bazokite $500,000 moko mais biso atoza nango pour nani kobetisa biso mabaku so touti libanda mboka to komi na aéroport bana bakobi kobanga kokita mais nzoka bazongi epa na bango. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est vraiment triste. Alors pour terminer et aussi Salikamboyo, on va prendre un élément tout aux on a obandé pas principe. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. God have mercy upon us.